Katuka Afilika reparive monogachet Iditilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe. Waneno beso de l'humanité. Mbodo ya ma Mbonda ebeti na ba église ya Lukala oyo mokolo ya le 25 décembre bango batombelaka Noele oyo ezali mbotama ya Yesu Kristo. Mbotama yango esalama na yango kala mena mokolo ya lelo bango balobi ete Yesu abotami na mitema na bango. Kamera ya mbonda atambola ona kotala ndenge ambiance ezoleka kuna. Noele te bango balobi bandimaka na bango Noele yebele awa pe oboyi Noel kolamba soso te pe kosombela bana bilamba te po toyebi bino bien tozotalela tozozimbele biso tokobeta mbona pe mbona ekoyokana. Katuka Afilika reparive monogachet Iditilira Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe.